Mbote balandi émission tolika sina bonzambe zalinga yo abino mère Dorcas la grande dame, mais encore une fois de plus toye lisusu pour nako pesa toli comme d'habitude. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Depuis un certain temps toujours lobela pas mal de choses, pas mal de thèmes on a développé toujours lobela mamba divorce na ba mabala et bah le pourquoi et puis toujours mekarope ça ba remède. C'est vrai non to continue un remède te. Mais toujours me ka conseiller moke par rapport à sujet au tozo lobela et jour mususu tozo lobela sur thème moko o to développa qui et sur les mystères de plusieurs sonorités. Donc je cite l'argent, le luxe, la gloire, la renommée, l'élévation, le succès, tout ce que nous aimons, tout ce que nous envions, tout ce que l'homme cherche et aime. Et Tolobela qui survit en bango, vie après c'est comment est-ce que ces derniers temps, Batu Bazoko se précipité pour n'avoir bonga, kozala malamu, et pourtant, Bible Zolo Balabiso dans le livre Proverbe que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Voilà, voyez? Oui, n'y applique pas ton intelligence, dit la Bible, car la richesse prend des ailes. Bozui ebotara mapapu, oui, okoki ko mitungisa mingi te pona kozwa to pe pona obonga, c'est ce que la Bible dit. Et na se ya chapitre wana bazoloba, mais plutôt confie-toi à l'Éternel. Je crois dans la Proverbe 23, je crois bien. Confie-toi à l'Éternel et yende mutu aebi lobi a mutu. Vous voyez, parce que la vie de l'homme dépend de Dieu, vous voyez. Kobonga ya mutu e dépendant na Nzambe. Balanga nzembo baemba moko aloba alobi kozwa ya mutu soki na bosani maloba bien te, maloba te pardon. Et tangama likolo, vous voyez, et là au moins ndengwana. Donc c'est ça en fait, c'est ça. Et tozo mekako la kisaba conséquence ya vie en bango. Tozo la kisaba conséquence ya vie appréciée. Et Kalaming ezalaki c'était plus peut-être bato oyo bakoli mwa moke papa moko mwa mokolo souvent c'était plus les hommes bien que basi pe basimba banana na bango pe kosimba kisi, mais c'était plus les hommes. Tata moko ta mususu aoluka stabilité à famille qui se retrouvait peut-être en loge et tout ça ou encore aka simbi kisi, mais ces derniers temps les autres qui pétaient c'est plus les jeunes au contraire. Donc on a jeune fille et bilinga bisala sala bikota kota bikende kende, y compris même ba jeune garçon, mais basi vraiment de pousser bouchon musika mingi tozomona sur les réseaux sociaux makambo ndenge na ndenge. Et na introduction à thème auto la kisai comment est-ce que ba fille ba se prostituer jusqu'au point ya kobimala bamboa ka pona mbongo et ba conséquences yo za néfaste. Moko mususu azwaki maladie oyo ememaki na kufa na âge à 23 ans akufi atiki villa ake nango te. En dehors de ça tomonaki ba vidéo comment est-ce que ba fille ba osala chantage balobi ke baza ba préféré en Nzambe basala te mais bana mbongo basala te mais ba roula carrosse basala te mais baza bien, et pourtant eza mensonge. Et to bene mato en disant ko envier eza mabe. Mutu oyo ozoko luka okoma lokola e oyebi ndenge azwaka mbongo te, oyebi ndenge alalelaka pongi te, parce que l'apparence ezalaka trompeuse quand nde balobaka. Oui, les apparences sont trompeuses les amis. Omona mutu aza bien asekaka ere nyonso aza na bambongo na ye akabelaka bino bozoko envier ye, mais vous ne savez pas la vérité ya mbongo oyo ye azokopesa bino. Et ebele bazoma na mitambo ndenge wana alukaza neti vie na ye wana ya bogar, alukaza neti ser na ye wana wakendaka Dubaï, wakendaka Turquie, tout ce que vous voulez. Ndo ande ser si akota masolo, ndo ande vie wana azalaka na kati ya masolo. Et neti mutu soka si abebi alingaka pe bato nyonso babeba na ye, aoloba na yo te nga na beba. Au contraire aotielo ba piège, opusani pa taba ozana mutambu esili
on se retrouve que oza déjà na kati yango ndeko na ngai mamsu kando zomona wana musika monela ngo ka ndengwana. Contente-toi de ce que tu as. Le contentement, la Bible nous parle du contentement. Nzamba pesi Josué formule a robongo Josué 1:8 todo ke mbangu 8 ans pour réussir, pose au succès, pose au élévation. Dieu sait que l'homme en a besoin. Nzamba yebi ke muto en a besoin ba maramboyo et acha on a disposition à moto. Mais à condition si Josué, que ce livre de la loi ne selon le point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Tu dois méditer les livres et mettre en pratique, vivre selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? Pour dire quoi? Nzamba zala nzamba ba principe. Sans respecter principe, au mona fruit tope bénédiction aux les là. Mais sans respecter principe et aux la passi, tu ne peux pas vivre comme ça avec Dieu. Ndenge yoso sepe la revivre, tu vis pour toi mais aux là, nzamba pambola to asala to pesa. Non, ça ne se passe pas comme ça. Yango moni lelo oyo, tozo travailler dur, ba chrétien, ba osambele bele ba résultat za moké. To sakanzambete. Mais to lingi nzamba sala. To yokaka yete, to banga ki ata mukete mais to lingi asala, aosala te. Et ne place au moni bato bazo kene ko envier. Ba occultiste, bato libanda, bato ba religion misusu, oyo to yebi, aname conscience ke bazala na nzamba solote. O to yebi aname e conscience ke eza ba loge, bisiko bango, ba sambela, kato ba kotaka, eza ba secte e consort. Ka poto mona bazana mbongo bazabi mais bango baeba koto samibeko. Le diable ne fait que copier Dieu. Ndena loba l'autre fois yango babenga le singe de Dieu. Même de l'autre côté, quand c'est facile, ça n'a jamais été facile pour votre information. Ndena loba l'autre fois, kolukanza mezala passe mais koluka satan ezala passe makasi koleka. Oui. Tozala un avantage parce que biso to combattre na victoire. Tozala un avantage parce que ye soit précédent biso. D'autant plus place yozo tcha lokolo ya si aleka kiwana. Vous voyez? Aranda maramunion sont facile. C'est vrai. Chaque chose a son temps dit la Bible. Oko senga nzambe loro lipamboli libala mbongo apeso lelo. Mais le fait que c'est un Dieu oyo alingi ka bonheur a mutuelo musute. Alinga perte. So ozana prête ya pona lipamboli wana te arozelisa yo, c'est tout à fait normal. Arozwa tanko formé yo, akozwa ta pesa yo formé, ya ko briser yo, ya ko longola banzube, babiloko oyo ko chuba lipamboli to ko pekisa, yo osimba lipamboli wana. Bongo apesa yo, malheureusement muto azalaka impatient. L'homme ne veut pas attendre le temps de Dieu. Or la Bible dit dans Ecclésiaste 3 que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour moissonner les amis. Il faut zela bambula, il faut zela moi, il faut zela. Et ça dépend à semences. Il y a des semences et ça là ka ba semaine na sa mabele, ba mois tel que bangu ba masangu. Et zape na ba oyo et ça là ba année les amis. Bambula. Et ça dépend na lipamboli na eloko oyo lingi. C'est juste que ce héros va se positionner. Malheureusement, muto alingi ndengwana te. Satan a pesi pe formule ya lipamboli. Matthieu 4, yeso outil prière, azaki na nzala, azaki na posa ali, azaki na besoin bilia. Ndena ebisa rabino. Eloro nyonso o eleka na mutu na yo. O ezala besoin, désir posa. Satan a oya peka ko proposer yango. Neti azalaki na nzala, azali na posa lia. Le diable est venu, il a proposé bilia. De même temps, yo zala na posa, ya moi si tu es mobali, Satan a proposé kope et kobo. Pendant que dans nos balités. De même temps, zala na piaka, diable a proposé yo, ala ki sota msuba ninga msune ba zo na facilité. Aso kotika kopa drogue oyo un temps wana ba gauche droite okende te mbala moko wana moi 20 000 mobo ya bien andako
ya mbala moko. Et pourtant, eza banzela moza très dangereux. C'est ça le diable. A proposé Yesu. Bilo a rolia. Et en dehors a bilo a rolia lobi na ye. Omoni bomengo gloire nyonso ya mokileza ya ngai. Na ope sona mutu na lingi akosa kite. Akosa ite Bible zoloba. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. On parle du prince de ce monde qui est le diable. Oui, il a l'argent. Après ça babatunae. À condition au gumba makara. Et puis si yesu gumba ma. Soko fou comme elinga, je t'offre ça. Mais sois pas mela qui est, na ainsi dit l'Éternel. Vous voyez? Les amis, les lois Satan a proposé batou. Oh, nyon so muto lukara sengaka. Mbongo, bozui, élévation, tout. À condition au gumbama. Et belé va fléchir ba genou. Ba ba ebinzambe te. Même na ba o ba ebinzambe. Parce que l'autre fois, je parlais sur, en dehors, il y a ba païen, oyo, bazo ki no simba kisi po ba bonga. Po bazo mbongo, bazo succès, réussite, élévation. Il y a aussi de ceux, oh ba omi benga bana na nzambe, voire même serviteurs de Dieu, chantres de l'Éternel. Oyo, vu que ezo umela, a monika ke non te nzela mukuse, akeko gumbama. Et là, on les impose des choses. Tout le monde a un phénomène homosexualité est commis à la mode. Ils ont celui comme un 10, 15, 20 ans passés, ils ont un boissoni. Ils ont un boissoni qui est rare. Mais les locaux commis légalisé. En plein jour, on peut voir des hommes s'embrasser. En plein jour, on peut voir Bassi, bazar, s'embrasser. En plein jour, tout le monde a une abomination mukili et zo kende wapi. Yesu azozonga to bongo la mitema, ce sont des signes. Ozo la kisa ete mwana na moto azala nzela. Mama papa, lelo soki enlèvement salemito, lelo soki liweye mutune eza okozala wapi parce que après la mort, il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Soko tambola ki malamu, okene bisika malamu. Mais soko tambola ki malamu te, okene bisika ya malamu te. Bandeko na ngai, tozo continuer, to meka opesa toli. Pona ko expliquer, koloba na baike ete, vie eza moko. Et la vie c'est l'ensemble de tout. Malamu na mabe, oui. L'autre fois, meka opesa exemple, na baki omoni gâteau, eza kitoko na olia, n'est-ce pas? Or, so bazu ba élément o e constitue aka gâteau to esala gâteau. Balobi ba de partir ango ba chef levure mopandi ba che mungwa mopandi ba che sukali ba che farine ba kaboli ango balobi na yo zwa lia moko o liate. Sucre peut-être comme meka. Mais levure o chango na munondene. Mungwa o chango na munondene. Mais c'est l'ensemble de tout ça de mutu et sali gâteau. Yango il faut qu'on dima pasi. Il faut qu'on accepte souffrance. Il faut accepter ma réalité, ma épreuve, ma moment difficile. Pourquoi? Parce que il y a un monde qui forma katope et forjaka mutu. Pour comme na forme, o comme gâteau, o comme lengina rolia. Voilà. Na pesa exemple mingi ya biloko to lamba tel que madesu. So balobino lamba madesu to ebi neti ya kaki to ya ba soda et ça là au moins 3 heures de temps na moto minimum 3 heures pas moins. So lobo olamba ngo moins que ça et zelengité. Oko liangote ke bate so forcer et osalo libumu pasi oko bela oko leka libumu et il y a des food poisoning mususu et comme mope na liwa. Oui. Parce que food poisoning c'est très dangereux. C'est comme ça avec la bénédiction. Si on pamboli hors saison, c'est très dangereux. Avant le temps, ils allaient tenter. Après le temps, ils allaient tenter. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les lotoromona, les soi-disant serviteurs de Dieu touchés à la magie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ngouya. Pourquoi? Parce que azobo sanake
Azaki juste na besoin peut-être il y a temps. Tu as un sacrifice. Oui, parce que eza basali na nzambe belé to bana na nzambe ebelé. Ko genèse a un problème hein. Oui. Ye madi ko kata pongi na butu asambela surtout wana kutu bosana. Or ba butu nyonso za olala te hein. Yo lingi ba nyonso eza na facilité. Au lieu au meli au lati au lali au lamuki mais au lingo vivre puissance. Au saba miracle. Au telemisa bakoka. Mais attendez, trompe-toi, au salangote. Ba disciple ba lembani ko benga na molimo mabe. Tangu tata mwana ke pa Yesu na bopete. Molimo akei. Baka mwe batuni me eza nini? Alobi na bango ce genre là. Les amis, eza na ba confrontation ba esprit na ba esprit, il y a des réalités. Ce qu'on pasteur yo omi benga mosel na nzambe. Oyebi que nous sommes en guerre. On peut affronter ba esprit et ba esprit. Tu n'as pas le temps de te sacrifier pour le ministère na yo, au lukanzambe, au zoata ba retraite, au zoata ba sacrifice, au zoata ko bondela, nyonso toyebi muto azana ngo besoin parce que tu as besoin de la consécration, tu as besoin de la sanctification, tu as besoin de la pureté, tu as besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que Bible zolo bana biso et milimo rozala soumis. Au fait, dans le cas forme la verset parce que la Bible dit ceci: nous serons capables de punir toute désobéissance lorsque notre obéissance à nous sera totale. Yomo auto sa nzambe na pasi, mais olingi milimo mabeto sa et ça les maté. Donc tu as besoin de se sacrifier. Oui, tu as des choses à sacrifier. Pour au monde nzamba sala. Pour ozala à la hauteur. Tu veux être différent, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Donc il faut bima na foule ou encore na routine na vie oyo mutu nyonso avivaka. Pour marquer époque comme Daniel et les autres. Ba bisi bango ba se balia ba me na table à roi pour na bango za ki suivre. So ezalaki yo lobe élévation. So ezaki yo lobe grandeur. Combien bazokene ko se souiller na ba table ya ba roi. Au nom de la gloire de l'élévation, de la grandeur nzamba tombolinga yango ba moni ngai. Ba proposition ba invitation nyonso azo ko accepter azondima pourquoi? Parce que nzamba tomboli. Mais Daniel a boyaki ba biloko wana nyonso. Et c'est ce qui a distingué ses frères. Mais lelo oyo batu baza impatient na nzambe. Ils ne veulent pas se sacrifier na nzambe. Balingi te koluka nzambe lolenge sengeli et puis bazela temps fixé to pe marqué ya nzambe afin que bakota na possession ya o nzamba bongiseli bango. Alingi ka lelo akoma neti Jimmy Swaggart. Alingi ka lelo akoma lokola songolo akoma lokola pakala. Et déplace ma problème ezoya ebele. Et baso bosana que de l'autre côté eza pendenge bozomona na musika te hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or les amis. Comme j'ai toujours dit que tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. Mokilo vanda rate likolo ekutana. Ti ukalanga kozulu ibwa. Yo mona na musika ezongala minda ndeto ba mine d'étoile. Mais c'est pas ça la vérité. Tu vas aller là-bas, baroye bisayo, ok, olingi succès à combien de temps? Olingi gloire yandenge nini? Olingi onction, soi-disant onction yandenge nini? Ok, olingi na ministère na yo koma na en mesure ya kosala nini na nini? Te nga lingi bato bakweyaka, nga lingi bakoka bamona, nga lingi batambola, nga lingi baveugle bamona. Nga lingi parce que ezalaka dose na dose de l'autre côté pour ton information. Et ezala ba coup à payer. Muto ana posa kara azane l'église ya par exemple il y a 1000 membres.
afuta même prix tena mutu église à 5000 membres to ya 10 000 membres mutu alingi bo bato bakoya na bango ka esukaka na kokoya afuta même prix te na mutu o alingi na kokoyisa na prophétie c'est ça en fait, c'est ça la vérité o bato bayebaka te. Et quand tu vas aller là-bas on va t'imposer des choses et ba makambu ya kosakana te lekaka kuna ke so boyoki na matoi na bino bakake. Des fois vous n'allez pas croire eza na ba oyo bayebisaka bango na journée moko tu dois coucher au moins 6 femmes. Peut-être tu me diras c'est pratiquement impossible non mais bien sûr oza sous normal te oza sous mutune tu mutunyo sote o sous mutune tu mutunyo sote ba ko tchaba génie na nzoto na yo po ba rendre capable ya ko réaliser ba biloko wana ba ko imposer obimana bata maboma ba ko imposer oliaka ba menstru ya bana basi ba ko imposer dévergera bana bato ya mike. Combien de pasteurs oyo bakangi ba pédophile bakangi ils font des attouchements bakangi ba violeurs. Combien de en fait ouf zama sunga biso on va t'imposer des choses. Bref il faut bimana butola na ba cimetière il faut la na bibembe eza ba biloko ezo salema bandeko et pas mutu nyonso oyo alingi vi mbango o alingi vi apprécier olingi bateau magique like this tant et salema y a pas de souci. Tu vas aller là-bas, ok, y a pas de problème, bah on son bon, mais on t'imposera des choses pour ton information. Et osala trop tard pour na yo obima parce que Bible zoloba mutu oyo na hébreu mutu azalaki éclairé mutu akomi éclairé mutu abimi na molili akomi éclairé soka a renoncé na mwinda to atiki lumière azongi sous na ténèbres eza pas supposé nga su éclairé. C'est très dangereux mes frères et sœurs. Yango yo zungolo oyeba nzambe vanda na yo vana au calme yesu alobe je vous laisse ma paix ndenge mokili epesa te pas comme le monde donne. La paix n'est qu'en Jésus-Christ. Que personne ne te trompe mon frère ma sœur. En dehors à Yesu kimi ezate yango bomona malgré tout ce qu'ils ont bazalaka na sima ba dégâts basalaka ba mabe. Pourquoi? Parce que ana kimiate motema etonda te. L'autre fois je vous avais dit le cœur de l'homme ezala na vie du monde akati vie douane ezana forme à Yesu. So Yesu azui place na vie ya mutu etondi tant que Yesu akoti te ata bakabelo likolo na se ata bapesi bomengo nyonso ya Congo vide wana ekotonda te. Tu as besoin de Jésus. Tu es au son de ma voix. Peut-être tu servais Dieu mais à un moment yo mozo réaliser que non au renonçant la foi ezana atarte tu peux encore ya robandela na nzambe. Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance de la Bible. Tu peux encore te réconcilier avec ton Dieu. Il ne lasse de pardonner, dit la Bible. C'est encore possible, bien-aimé, de refaire via Sikananzambe. Bandeko, vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Salomon a goûté à tout, hein? Azaki na bomengo, azaki na bozui, azalaki na nyonso, azangaki eloko te, mais azaki mayele. Malgré tout ça, a réalisé que vanité de vanité, tout est vanité. Les amis, mokili oyo, nabi sengo, nabi bomengo, nabi lengi nango, etondi sakate, bako peso mbongo, bako peso nyonso. Papa, sans Yesu mobulu. Maman, sans Yesu mobulu. Bisiko okende bako imposer des choses ezalaka na bopete boyete. Bakoyebisa yo surtout bato bakeluka ba succès na musique par exemple parce que lelo kokamwa na baembi na nkolo pe bakomo simba kisi. On va te dire
sacrifier mwana. On te dira, bimana mama bota yo. On te dira, bimana tata na yo. On te dira, bamarambukara oyo, nzamba pekisa mutu. Nde bilo bango ba ko imposer. Pourquoi? Parce que il faut satana souiller yo. Pour suivre les autres kabola mutu na nzambe. De façon que le soka enlèvement salemi. Lisumo est comme un kilo. Et au pekisa au matate. Bible est claire. Église oyo soya reçoit. Eza vous allez trouver sans tache ni ride. Or lisumu ezali suir mbindo salité tache botutu. Oyo ko pekisa yo omona nzambe. Et suir plus suir égale à suir. Yango moni nzamba opekisa na Bible oloba malheur na mutu azo accumuler péché sur péché. Parce que péché eza elo mususu. Ko bakisa lisumu likola lisumu eza pe elo mususu. Donc ozoko s'éloigner kana nzambe o koma vraiment musika na ye ki ato gagna au yo côté. C'est ça la vérité. Nde biloko batu balingi. Yaya, okende kuna sefo ba opeso mbongo to ozo luka wana. Mais ozanga kimia, ozanga esengo, et souka nango, okena moto. Pour l'éternité. Ngate, c'est la Bible qui le dit. Yango monto opesa toli. Ndeko nangai. Nalinga verset oh, faute de temps. Des fois, les autres la biso pas si tout temps à Bible, bolimbisi, mais je vais faire un effort. Nabana illustrata ba verset. Nalinga verset bon na Ecclésiaste ezolo baboy. Je crois na Ecclésiaste chapitre 7. Puisque les méchants fassent 100 fois le mal et qu'ils y persévèrent, dit la Bible. Je sais que la bénédiction est aussi pour ceux qui craignent Dieu. Je ne sais pas si j'ai confondu, désolé, mais prochainement, par la grâce de Dieu. Oui, parce qu'ils ont de la crainte devant l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Mon frère persévère, ma sœur persévère. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ta et ana batu bana témoignage nzambe na ba vie na bango. Kota la place à outil, na bisika komi, soro yoki opamboli nzambe. Les amis, nous venons de très loin avec le Seigneur. On a sacrifié beaucoup pour ce Dieu. C'est vrai dans ton comité, mais on croit quand même que Dieu est fidèle. Oui, nous croyons à la fidélité de Dieu. Nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit, mais c'est simplement parce que nous aussi on a compris. Oui, le Seigneur s'est révélé et tu as accepté la lumière. Et on a goûté selon, je crois, dans 1 Pierre, je crois 1 Pierre dans le chapitre 2 des Bibles Zoloba. On a goûté. Si vous avez senti qu'il est bon, restez attaché. Et on a senti qu'il est bon. Il est bon. Et on reste attaché. Bible Zoloba na hébreu. Et ça na batu o bazwa ki bilaka. Bakoufa bakenda bamoni yangote. Ils les ont salués de loin. Pourquoi? Simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient pèlerins sur la terre. C'est vrai, il y a de ces choses-là. Mais le fait qu'on a Christ, ça suffit. On ira au repos de Dieu. Mais ce n'est pas pour te décourager. Dieu est fidèle, dit la Bible. Il veille sur sa parole et il accomplit. Abakou kaoloba. Nazaki na poste. Nazela na yoka nzambe. Et tant nzamba ya lobi na ye, ayebisi ebwe. Prophétie oyo komango. Tanango, elle a déjà fixé, elle marche à son accomplissement. Na lingi to réaliser, je sais pas, to méditer, tout ça démarche, et l'eau moko. Na faire comprendre l'eau moko. Ici, on parle de la prophétie. Abakouk D, hein, totan a verset wana mingi. Je crois qu'à D4. Je mettais dans mon poste, hein? Aïe, aïe, tosan ngonga susu belete, vraiment. Alors, nazaki na poste nanga nazo sela na yokani nzamba oloba. Et liloba nzambe tango ye, prophétie ebimi. Nzamba ebisi ye, écrit cette prophétie. Et comment yango parce que tanango est proche. Et ce qui s'est makalate. Voici ce que son nom est enflé.
Tanango ezoko kisama. Kalate. Habakkuk 2, j'avais dit 4 ans, désolé. Verset 2. Bon, tu sauté verset 1. Verset 2, Habakkuk 2, la Bible dit, l'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, j'aime pas cette version. Elle ne décevra pas si elle tarde. Attends, là on parle de la prophétie. Car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. En fait, dans la version elle marche à son terme, ok? À son accomplissement. Baloba na prophétie. Prophétie eza kotambola. Eza neti mutuka. Mutuka etambola na nzela. Papa. Et ça par exemple, distance à moulaï. Ezo kende bato bakumbara bayebi, même bato bakumbara te basala ba voyage bayebi, ba voyage à milaï bayebi, surtout en Afrique. Et moment boyo kara touf pinete boki. Prophétie. Prophétie zotambola, pinete boki. Oka pou panne sèche. OK, voilà mécano a kiti, chauffeur a kiti, ah bundi papa. Ngongezo leka. Or ce qui est tambola qui ezaki na marche par exemple il y a 5 heures du temps toloba. Automatiquement et ça sous 5 heures à cause de panne sèche, n'est-ce pas? Ce pinete boki et ça sous 5 heures pour pinete boki. Parce que il faut bazwa ta rebongisa. Papa, nanzela. Oka, surtout à Congo, on a ba période wana. Omboule betaki. Banzele seli so indeni, faut mutuke ke malembe. Mususu oka bokiti nanu. Alléluia. Bien aimé, en fait, c'est ça la réalité ou encore la vérité. Yamamba molimo. Les gens croient ils sont une zambe ba petit message. Okobala lelo. Okobota. Soki nini. Balamoko ya so c'est là. Alali à la mouki un matin comme ça. Nyon se commis rose. Mais non. Non. Kobo sanateke. Vie la bagarre. Est-ce que vous avez adversité pesali? Na peteka te satana otine ti karaba bilaka ko kisama. Oh mama yo balaki o libala o yebi bien que satana za contre mariage. Oza sira oti ko pena na pete kande oza wana libala ngo mobala ngo yene pe ka na pete mobala ngo ya bien bobala ni pe maramio so pe bien mais non ezala bongo te abundiso ke bata otine lona ba yankeli boso siko so ana discernement te tu peux être désorienté. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça, en fait, la réalité ou encore la vérité. Yo, banana nzambe, ba ignoraka. Ce sont des choses, yo, tozo faire face dans le bouton, itongo pourquoi. Et il faut vraiment qu'on soit très prudent. Mais malheureusement, tant ba koko so ezo salema, ba pan sèche ezo salema na mituka, ba pine ezo toboka, ba makam misusu, ezo salake, mutoka, ole azwa conscience ou encore azala la discernement, malheureusement au kamuto lembi. Mon frère, ne te décourage pas. Il y a de ces choses-là, on va permettre, excusez-moi, il y a de ces choses-là, on va permettre des fois, quand pour tester bolingo na yo na ye, lelo bat bazo réduire nzambe na bilamba, nzambo akela likolo na c'est vraiment. Le sali, le prix, l'œuvre salvatrice, je veux dire, l'œuvre de la croix, les amis, ça c'est le salut, et ça le biko ya milimo ya ba âme, bakolie barolata baromeleza ba matabisi, mais mutu lelo zo réduire nzambe na niveau ya elamba, mutu réduire nzambe na niveau ya bilia, mutu réduire nzambe na niveau ya ba mamba mokilio, ba mamba ezanga tina. Pamba, c'est triste les amis. C'est triste. Eza mamingi, eza pasi. Yango bo constater bato nyonso balandaka nzambe pona ba bien matériel. À chaque fois nzambe pambola bango et belé batika nzambe. Bolimbi sanga ça peut choquer mais c'est ça la vérité. Est-ce que boyebi que la plupart en Afrique, je parle de l'Afrique en général, Congo Kate, surtout ba pays extrêmement pauvres. La plupart abatuna Afrique ba sambela pona pasi. Est-ce que tu es bango?
Yango o constaté muto a mi pesi na nzambe tellement parce que famille a pauvre. Tellement parce que pas ses alliés. Oka yembaka akomi comme to yembaka ba souffrance na ye e biso kuto bando liaka te e kutu na no lettre ba kaleso etoboka so na vandi boyoka mupepezo leka na so yokango na no lettre lokolo moka lipapa lobi nzamba pamboli atomboli et comme une longue histoire bakomo beta masolo ndeko wana tango azalaka koyemba pasteur wana azaka soka azoteya. Je vous parle des choses vraies. Bo ça la constat ou encore bo ça la investigation, je sais pas si on a le bango ndengwana. Ba évangéliste anguya, ba pasteur anguya, o ba tika Congo ba ya poto. Bo landela ba etana bango, combien sont dans la foi? Et belé ba kota cimetière. Yanzoto te physiquement te mais amolimo. Yango yoka ba benga ba loba terme moko poto cimetière ba sali na nzambe. Yana pasteur mon période moko ye poto sika. C'est un papa à moi que j'ai sali en passant. Dans la lobane langage à tomboka, il m'a traité de païen. 2-3 ans après, comme tout au seka, atalinga seka lobi ma fille tu avais raison. Ah oui hein. Bande konaye bien belé. Ba koma ba janspile. Nabi mo kambi nanga moko. Ah. Alana des fois émission nanga. Je ne dirais pas na recommandant lo ba trotter par rapport à lui mais na oka pas si ta natala andeko ana. Pas si. Et on a biso to ndimeli nzambe sika to na maambongo sika. Ba on va pesa biso goût à servir nzambe. Bandeko aya poto akomane yanke. Akoma yaya akoma noko. Un jour to sola nazo exhorter nzamba sali ngolu mwana koli voyez. Et tout le monde c'est pas parce qu'on est ou encore on prétend d'être mais nzamba sali grâce on les sert quand même malgré ma pression ouais à vie mais to so bundara même na mawanzambe ha akeb sande ko mo alobi mais les qui no beta masolo ba évangile kala ah bon ko comme moi on ba évangile kala pesa la na e barate waouh. Bato ebele bandeko basambelaka surtout en Afrique na pasi tant azui akaboy na nzambe ebele baya poto encore poto les pellicules les miel o mboko batinso ba reva o ka ba retraite ndenge na ndenge nzambe wana nzamba otala mwane aye poto une année 2 ans ka ouf mia coin tozo réduire nzambe na niveau ya ba matériel. Yango est important na mutu asa la rencontre personnelle na Christ. Yesoye akutani na yo au sentir que oui vie on a vivre topé sans nzambe mobulu au comprendre que non tu as besoin de Jésus parce que nzamba akutana na batu nyonso ndenge moko te hein? Oui, d'une manière ou d'une autre. Il y en a batu oyo nzamba zwa bango. C'est vrai. Et belete. Nzamba trouva bango. Na ba vie moko bien. Azalara déjà bien. Parce que mutu tango aza bien. Eza moi pas si po mutu aluka nzambe. Et belete. Mingi ezalaka oka ba difficulté, ba réalité, ba complication. Mo mutu aye ko luka nzambe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de solution. Et belé topé la plupart abatona kande na utolo ba son nzamba sali ba kimaga oka moi ça eli libala ba jeune prière kola na ba église mukola kozwa libala pesa nzoto coin muto ya koluka mbongo soka zui pesa nzoto coin muto ya koluka succès soka zui pesa nzoto coin tango yembela nzambe c'est le service tu sers le Seigneur. Okoyi ko abandonner te ou encore tu ne pouvais pas eza pas si bande ko mambo le baiser belé mais faute de temps ndamba osunga biso ça fait très mal. Ouais, ça fait vraiment très mal. Na oka mkomsunde ko mo azo loba lobi na ebisa nzambe pona nini ngapete ba yeba ngai na États-Unis mboka songolo pakala na tambola on dirait moyembi songolo. En fait, il y a souci na baye bandeye. Oui, souci na baye bandeye. Et on a l'autre fois, la plupart ce sont des ndouleman. Ce ne sont pas des adorateurs comme nous le croyons, des ndouleman.
aya kuna mona ke esimba te to pe kuna mona ke esimba nango te parce que bele pe ba make up de l'autre côté esimba te aya ce qu'on a bonzambe koto penda na ozana succès koto male nzambe pe tellement zane bolingo asali ngolu na mawana ya bonzambe ko alobi muta ba chéri nganzambe que le Seigneur nous vienne en aide. L'élévation, la gloire, le succès. Les amis, toutes ces choses, ça se mérite. Oui, il faut payer prix. Il faut payer prix. D'une manière ou d'une autre. Nde na uti koloba a. O mona loboko nzambe. O nzambe asala. Mais malheureusement, batu balingi ko payer prix te dans le Seigneur. Balingi mbalambaro comme Michael Jackson. Et ne place pas problème ezozala ebele. Oka mutatiki nzambe ake se réfugier de l'autre côté kuna bake ko imposer ba makambo malheureusement et ça t'a embêté tellement zané na masate a obimisa bango na poisa aza ko dévoiler bango bilongezo bimalelo tozo yebake o atikala ozala mwana nzambe te o azala ne pasteur te o azala ne chantre te oyo que le Seigneur nous vienne en aide et ça a passé et ça vraiment maramingi. Tu dois payer un prix, mon frère. Tu dois payer un prix, ma sœur. Tu veux le succès, tu veux la réussite, tu veux la gloire. Il faut payer prix. Et ça, non. Il faut yo kapoto sans zambe. Le temps appartient en Dieu. Soka sepeli. Ezala bongo. Et ozala bongo. Ozo luka, ozo senga. Soka bongo, bandeko. Yana bato belé. Ba osambele belé. Nzamba osala tazo pesa te po ayebi ke osoka sali oso na pesi o lo azoluka soka zu esili a pesa mo Kongo yango moni bato belé dans leur vie nzamba sala raté et a osala raté à moins que ces derniers à comprendre que nzambe ce n'est pas le manger le boire Paul aloba elo mo ekabola na bolingo nzambe te alobi makamba nzambe royaume des cieux eza makamba kolia na komela te. Lelo oyo batu baye na bonzambe mais malheureusement pona bango bonzambe eza kolata eza komela eza kozala mituka c'est pas ça bonzambe eza yango te c'est vrai nzamba pesaka mais bozuya mokili oyo yango te bandeko primordial na vie ya mwana nzambe. Yango Paul oloba na se kontataka na ona anango na sepelaka na état ona zali so na anango c'est bon soki na anango te naza nango te na osepela na état ona zali voyez bandeko ezosala pasi ba mamoto komona ba mamoto koyoka vraiment tokomi na biso kochite et na meka kosala juste moi rappelle moké à Bamamboto Zolobela, le mystère de plusieurs sonorités. L'argent, la gloire, tout ce que nous aimons, tout ce que nous envions, le fait que Ezo Oumela, Nzamba Zo Salate, Atiki Nzamba ke de l'autre côté. Et pourtant, Kunande place grincement des dents et Zalina ba pleurs. Pour Sanzambeza Obika. Et c'est Nzambeza Lelo, Okufa Katina Yesu. Tous paient à son enlèvement, Salemi. Ozala enlever mais malheureusement via compromission européenne et au permettre tout le monde nzambe yo yebi yesu tendimela yesu yo oyo obongola motema un jour mais maintenant là tu es conscient parce qu'on peut tromper tout le monde mais pas sa conscience oyebi que en tout cas ngana nzambe masolongo ndire comme moi ndenge c'est le temps de réparer avec ton Dieu c'est le temps de réparer avec ton Dieu. Les amis, prochainement na kokoba par rapport à parenthèse, on a fondé na kangi, certainement peut-être na meker aussi quelque part en disant que bato belé ba osambela na pasi. Oui, c'est vrai. Soit azui atiki nzambe, bato belé na Kongo ba sela nzambe par rapport à zalayi na ngote tanga epoto atiki nzambe. Et belé ba servir nzambe ezate que parce que alingi nzambe, ana posa nzamba sala. Son nzamba sala atiki nzambe. Yango moni mingi ba ozwate. Et le fait qu'azo zwate wana oka yango nezo pousser bato. Bake ko se réfugier na mambu ya mokili oyo. Que le Seigneur nous aide. Aobo sanake, il faut payer les prix. Kuna okene payer prix.
Mais côté pas dans Nzambe, tu es incapable de payer les prix. Et pourtant, awa na Yesu eza kutu facile par rapport il y a de l'autre côté. Bana Nzambe lelo ba pekisi bango ba pesa ba dim tena ba offrande soi-disant eza caduc. Il n'y a pas la gloire, il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas le succès. Il n'y a pas le prix à remporter sans payer les prix. Tu ne peux pas remporter sur le foutité. Prité. Oh, Yesu asala ne kuluzu. Oh mon Dieu. Oh là là. Nzamba songa biso. Que le Seigneur nous aide. Prochainement, les amis, na ofungola likambo sacrifice. Na ofungola likambo sacrifice. Parce que le évangile a tout est accompli nde mutu. Ezo régné. Yesu si a koufela biso. Asala nyonso. Et sili. Yo musano eza rolala kolia kolamuka kosambele. Puis voilà. Église, on a besoin de se faire, on a besoin de se dire, nana on fout la au salle. Et yo mona mamuna yo ozo lukomo na loboko nzambe, tu ne fais rien comme sacrifice. Oyembaka, soi-disant. Olingi, nzamba salongo lupe mungongo na yoka na mokili mobimba. Nzamba opa mbolo na banzembo, mais bat bazoka banzembo motendeni, komanga na suki ka na contre oyo. Et pourtant ba misusu tala bazoko pela. Yo suko se limitara na osambela. Yo soko yembi osambeli point barre. Oye banate. Oye banate. Si kotan o luko kende de l'autre côté, ba oye bisa yo moni il faut payer prix. Des fois ba obiso il faut sopa makila. Mais tant on n'est pas na Yesu, oh non Yesu ko Seigneur son kulusu. Effectivement Yesu akufaki. Mais il y a des choses que toi tu dois faire. Na marmunion so para nzambe ezala para mutu ezalaka. Nzambe aye para si asala siko etikali para na yo mutu. O esengeli yo sala soko salite o mona no pelo te. Ne place bato bele bakanga nzambe lokuta. Ba pasteur ba lokuta, ba prophète ba escroc. Malheureusement, yenda comprendre te. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bandeko to comme na biso rochité pona lelo et eza maramingi eza pasi. Eza vraiment pasi. Eza maramingi. Au mona mwana nzambe akeluka nzambe akeba sambela pona ye po payan zo déranger libala na ye. O kata mususu mwana mwasi azo bundisa libala no akota enganga et à parvenir toi à réussir quoi avoir mobali nao. Siko ora poso arracher mobali. On se limiter à la prière gars, rien d'autre. Mais ye asala sacrifice et pas nganga. Et lo yo zo bosana. Ora mwana nzamba fungoli shop en face na indien. Babilo on est où bien kolega India. Mais indien a pas fou quoi, bat bazo tale belé. Mwana nzambe a se limiter à la prière, shop e ke ndenge lobi akangi. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Prochainement dans Fungolango, je vais expliquer par rapport au sacrifice. Et pendant le bande otosuki awa et normalement na linga ina pesa na linga ina conclure to pena pesa suite ya lisolo ya kadimboyo bande ko batuna ngai mama ndeko mwasi wana suki ndenge nini kadimboyo ezali la jeune fille oyo totala ki bilili na l'autre fois a se retrouva ki na hôtel na comment ça s'appelle na nganga na mobali moko oyo tango bakolo hôtel baye bakuti et ba bougie bakuti ba bougie ba biloko ba sacrifice tout ça et salike nganga na mutu wana kimaki
bomone ba bilili wana la fille qui ne parvenait plus à parler a komi ko bégayer munoko comme on dirait neti mutu zo sala malamu te tout ça bandeo batunaki maman suite ya Kadimboyo. En fait fallait déjà na sala émission mo pona yango depuis semaine passée mais dommage que mamboza ebela au sala ndeko mwasi wana kande na ibise bino na émission liboso en fait abandé na kokosa la sœur abandé kokosa baza ba fille ya balabala nde to benga ba chel baza ba ndumba pe poto simplifier yango malgré son âge bon lelo na Congo ezokipe te ba futelaka baluwaka appartement so ya $230 yena ba master na et ba master ndenge ezalaka azomona ke non bango baotya mwe na ba shida na bango ezopesamela bango et quand ezalaka système ende nini non nga na kanga nzoto nga basukola ngai nga ok maître Salomon azalaka sui na matadi ok contact na c'est comme ça le monsieur anganga bakotaki en contact na ndeko mwasi et ndeko wana ekoya kin nazokata na mukuse parce que c'est ezamo mulai nde bayeko se retrouver na la jeune fille na hôtel wana nde bomonaki parce que fallait asale la ye asa ba rituel asale ba cérémonie tout ça par rapport à maman azali na besoin et la fille fallait asomba babiloko oyo basale la ka nde maman to uti koloba ya mbeka ya sacrifice yo nyonso yeso akokise ne kuluso même ton offrande tu ne peux pas donner même et c'est nde bisika satana azoko appauvrir et puis azoko kotsa ba sécheresse na vie ya bana na nzambe nalobaki. C'est une parenthèse, on a résongé là, je crois, la prochaine émission. Soyez toujours connectés. Nekoana aye, aibisi moi si que non, il faut assomba babiloro, c'est la cérémonie. Faut assomba maki, nasugi babiloro nini, tout ça. La fille n'avait pas l'argent. Abino na mbongote. Na $300 à yarokanga, mais zambongo na ngate, zambongo basimbi singa ya muninga nanga. Nanga ebisi ya pas de souci, pesa saki na yo. Vide yango, a vide sa kapesi. Dans ça qui a sali incantation $5 sope 5 $20 $20 et là moi bon et bimi aibisi ok zoa kende ko somba biloro oyo il faut que ne somba et la fille était même trop exigeante elle ne voulait pas partir fallait nganga mo kende plein de trucs bref on les a pena problème té et sali que tant ba futi chambre ya hôtel na mbongo wana ya nganga oyo bimaki na ba biloko oyo ba bougie ba nini soki ba nino bo monaki wana fallait basa la cérémonie nganga ebisiye il faut soit maki oyo okotsa ona sexe na yo la fille abangi a paniqué abina fille moi sango tellement ba mambo comment osale comment bangisa abisi nganga est ya moyen to arrêter nganga ebisiye malheureusement ndeto suto bandaki to kokata te oui c'est ça le diable yo sala ba ventir la sacerdoce yana batu baya na église ba ko sakana na musala nzambe bakanti nzambe ezaka wenze yango bomoni tellement batu ba respectaka te ba honoraka nzambe te yango bomoni dans nos églises y a rien spiritualité ezate parce que sacerdoce basakana nango te on appelle ça bonganga na nzambe ya ba biloko satana zwi a bebisi yango siko na ndenge na yo sala ngo na ndenge na ye mais eza ba mambo ebandi na nzambe. Soko tanga Bible malamu o comprendre oyeba marambo oyo nazoloba. Bon, je vais me concentrer sur l'histoire na bona tcha confusion na mito abatu. Et aux alamabe bat ba kanseke non mama zoloba ke même na église il faut pas kata bataba non loin de là. Je viendrai expliquer par rapport au sacrifice et au sacerdoce prochainement. Aibisi nde to suto bandi bo to ko kata te. Donc eza les vins déjà tirés, il faut remettre l'ango. Alors, bien, on a deux possibilités. Ou soit, nakotiso maki, parce que tu as besoin des esprits, ou accompagner na lupembo ezoluka. Ou soit, na benga milimo, ba kota kati nanga, et puis na kotiso na nzoto. Et comme moi c'est banga imaki, ya kanti nganga za mutu neti batu nyonso
Et pourtant, c'est une personne aza sacré. Ah oui. Ye andimi accouché na nganga. Et nganga couché ye na voie normalité onde ba couchara moi si. Excusez-moi, azuye na ba forme tout. Akene na ndenge nyonso boye toyebi banganga, toyebi satana na misala na ye na batu na ye. Ya kotungola, ya kobaka, ya kongola nyonso nyonso bolimbisa. En fait, bref, c'était ça. Et sali ke tanga sali ye ba cérémonie wana abimi na ye azui soki ji apesi amela. C'est la seule chose que la fille a reconnue. Et na romela ji wana nde a perdaki connaissance. Azoye basu eloko te. Et pendant que nganga bana ko commettre na ba acte abominable wana azuye ba image, azuye ba photo, azuye ba vidéo, azuye ba image. Nganga bimaki akei na ye atikali ko yiba ye $300 wana amemi na téléphone à cher, amemi la fille na tikali maboko pamba. Et c'est comme ça bato tellement mona ke ba aumeli kuna nde ba yaki ba ko kuta na eta oyo bo monela ki wana. Oui, c'était ça. Bakuti na eta o monela bo monela ki ye azoko rasu azoye basu eloko ta azoko rasu ko lobate. Et bref, quelques semaines passées la fille était en état critique. Ba retour et ça là qui est bêta qui est azalaki mourante. Bande baba ba bengela ki un pasteur, nde fallait ba l'exer na délivrance, ndeko il paraîtrait à kota ki koma ndenge toyokaki. Donc il faut na lukana na mekana ko so update na ye baso ke sukele ndenge ni bo. Certainement elle a envie hein parce que soit akufa eto ngato yoka et on craignait que akufa po et en tout cas mamano qui n'est vraiment mabe. Et ngangalaka ki même koleka na réseaux sociaux na chaîne moko songolo ndeko mwasi wana intervenir à lobby pardon. C'est comme ça qu'elle était obligée d'avouer la vérité. Yemoko, à lobby babiloko na wuti kolobana mukuse. Et ba détail misusu par rapport au temps. Malheureusement, moi to pesango ezate. C'est ce qui a eu. C'est ce qui a eu. Et vie en bango. Nde tozo loba vie appréciée. Maman, convié te. Mutozo convié oyebite. Baninga bakenda bakanga bango banzoto. Baninga bakenda bakusha pena banganga. Baninga bakenda basala pe et mambo zo pesa mela bango ya bango ezo simba et elle na tourne na etande bébeli tozalaka ndenge moko te comme je l'ai toujours dit kokende kosala te parce que ye pas salaka boza na grâce moko te makomi ezoloba à chacun de nous grâce eza taillée par mesure toyebi lisolo ya batalant bapesa mususu mibale mususu misato mususu 5 mususu azwaka moko c'est ça. Capacité ya mutu na mutu eza nzambe mutu ayebaka. Yo so nzamba sepeli ivi na yo to ya yo mbongo osuka na plafond ya 10 000. Koluka kozala na koluka 100 000 te. Koluka okende au-delà ya ba limite te. O nzamba tchela yo. Parce que les gens croient que kozana bozuito bombengo to bambongo belende esengonde stabilité. Non, c'est pas ça. Oyo ozozwa oyo ekoki na yo yangonde eosala bonheur na yo. Yana batu musu na mokili o abenga bazala riche te azaka na ba moyen. Yana batu mususu nzamba sala ye il faut azala riche. Yango oza obligé to luko zala lokola songolo parce que songolo aza songolo yo oza yo. Et en voulant tout gagner c'est comme ça. Ne batu bazo kene ko se précipiter to pe ko précipiter ba vie na bango. Voyez? Okufa avant pamba. Ozo maladi pamba, okota ndaku pamba, osala AVC pamba. Orobeba pamba, okufa pamba. Lelo vi na ye ekomi ndenge ndenge me baninga baza ba o continuer ko nieka. Et elle azalaki na fiancé na ye na poto. Toyoka yi même voix ya fiancé en question intervenant une émission moko na landa yi personnel. Alingi na yesu yete arabi mais quel genre de femme comme ça? Donc ba vie appréciée, ba vie en fait bandeko ba makambo moko leka na Kinshasa. So tika mboka na kala, soko yoki to soko moni ondima te. Récemment, quand ba jeune fille oyoyo, ba jeune fille, na moni batindeli nga photo à moi mo très jolie, une jeune fille. Na voice ezoloba. O azoloba na voice nani un garçon. Bon moni mikolo ba système ba groupe ba WhatsApp e komi trop wa. Ba ebani na groupe ya WhatsApp. Ndeko mobali
abelaki baopéraki et tellement bandai koyokana souvent te la fille comme azala pe na groupe wana bo basolola penza te mais le fait que baza groupe moko ya monde ezala mo ba bonjour abengi le garçon ah boni ah oh c'est vrai ça nazo kotala yo ake kotala la fille wana les garçons azo expliquer tanga ake kotala pardon les garçons tanga ake kotala les garçons basololi pe bavandi libanda basololi basilisi ah ngana komo kena ngai moi mobile yango azwi abimisi 15 000 francs congolais apesi pour na transport bandeko 15 000 francs congolais pour na transport na kini et ambongo ebele c'est à peu près 7,5 $ comme ça à peu près garçon alobi na pesa ki 15 000 wana eza parce que na banda pe ko tchai moi lisu na sepela yi na on ne sait jamais mais a tchaki na litoite vi azaki convalescent moi na batu akabeli 15 000 francs oh tanga pesi fi ona 15 000 francs bandeko moi ça tombo ki abwaki mbongo na mabele o garçon asutuki qu'est-ce qu'il y a toka na iboyete toka na 100 $. Oh ya nini bandeko moi so na cha mulunge bozoka muna sango batu batonda nini problème nini 100 $ ebima ngane toka na 100 $. En fait garçon na communauté zoba alobi na yoki soni ngamutu ba uti ko opérer ngai eleke la même batu comment yo ba uti ko opérer yo me ba vie oyo mwana mobali wana lobi batuka bazaki wana place mutu akufa mutu amawazanga rate ba bondeli la jeune fille ba pesa 30 $ azwa kaka na ne baloba keno na mawa po ba boma moto wana akei yango pesa garçon na kanda abandisi ko panza ko publier photo na epo akebisa batu keno c'est un élément dangereux tanga na moni yango na tindeli ndeko moko aza na Congo to solo abandi oseka lobi nanga o meyo zoka moi abi non awa ba mambo comme ko salema eza yango ici en fait c'est ça ba vie ba jeune fille eza yango abeteli nga lisolo abi mon même ba moto ba moto soki ba automobile soki ba nini ba binga ka ba mituka ba private eta de kalezalaki ozoleka opesi mutu mwa lift abi ezala asute alobi ezala asute pourquoi parce que ba jama be koma tellement jeune fille moko ba même comme sou ba pesi lift place a osenga chauffeur akitisa juste kota souciat place ba soda bazala abimisa trouble ba soda baya oh non tata na uti ko matela apesi mbongo na ete oh le père azo comprendre te mais qu'est-ce eyinda de façon ya munoko makasi wana basoda balobi non papa oyo il faut pesa mbongo ba tata lobi bandeko naza convalescent ba uti ko opérer nga ya pas longtemps nazongi musala ka lelo jour a liboso moi so na bimisa mama na mu comprend eloko bikisa tata na boyebi nini ah non mukila makambo abenga moi si na téléphone moi si aye. Et la femme avait tellement confiance en son homme que à cause ça en à quand même. Oh, même au bas. Bande ko botu na ni bikisa tata o. Batuni jeune fille wana. OK. Si tel est le cas parce que façon bande ko pela, il faut ka ondima. Batuni papa alati sous-vêtement ya couleur ni. Kanzave. Moi so na bana olia munoko. Eloko bikisa tata wana yango wana. Nde place bakangaki ye siko so azaki misu makasi ezalaki no a deviner pe ko ineti tata batangaki ake ne makala parce que viol to lo bango nini poto yebi bana mibala bata ba sous-vêtement mwindu to ya pembe wali visa ya mwindu to ya pembe bon so a devinaki mingi ya mwindu surtout ba bazaka moins propre excusez-moi. Sera devinaki ekeke na net. Tata batanga suka wapi. Heureusement nzamba malam. Les amis, bref, c'est ça. Vie en bango. En tout cas, to bena ba jeune fille matoi. To bena bana matoi, eza en Europe, eza en Afrique. Parce que bana via Android, via vitesse. Partout, et que ce soit en Afrique, en Europe, en fait, bande ko to na ba ma solo ebele ya bienté.
par rapport à jeunesse, niveau banabasi, bazo kendele, ça craint, hein. Nzamba Songabiso. Le mystère de plusieurs sonorités, les amis, c'est pas là que, je sais pas, par ici que cette émission est jouée fin. Et au Monani, semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va continuer. Nazo pensé, na lobela sur la musique, hein, la vérité cachée derrière la musique dite mondaine. Oui, ça sera vraiment un thème très intéressant. Par la grâce de Dieu, on aura vraiment découvert Bamambo Ebele Obatu, peut-être le loba diabolisaka. Bolon wakuna, binobo kantaranini, des vérités Obatu ba ignorera, ba baraté. Et puis voilà. Donc, toujours le sur gloire, élévation, tout, Obatu balinga, ba envira, ba lukarana, ba forme, moro boé. Et musique, ezana kati. Et tout le monde a commenté ce que Mouto a bengami mnduleman, topé musicien se comportaka, to a vivaka. Et bref, c'est ça. Pendant le loba de Otosuki Awa, ma bomba mia makelele beloto yo karambongo bozui bomengo batu baluka balanda balingaka. Ne bisika nini eza ko mema batu yango salangele keba parce que lobby ezalaka ya nzambe oyebite. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous revois prochainement. C'était l'émission Toli Katina Bonzambe. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV, Mafuta Asika. Pour besoin ba update, ba nouvelle, topé ba émission Asika, oh, tozo pesa en dehors. Il y a Facebook, na ba bitando mususu. Bref, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.